biso tosengi na papa ko telema biso bana to ko pesa mbote tika to pesa mokonja bole mbote ya lokumu kwa ko pesa biso bile ya bomoi e ko sesa biso na periode ya guerre spirituelle na kombia tata mwana pe molimo santo na kombia tata mwana pe molimo santo papa ko vanda siko biso bana na otoye po sukura biso matoi miso po to mema mokumba we pesi na biso bana na papa malobeze na pa fête ya minene to ba fête nyonso avant tozonga tozalaka esika moko pona kopesa programme pona koyeba mpe makambo nini ezali po ete tobongisa na yango feti euti koleka mingi bakomi te difficulté ya baavion transport bamosusu mpe bakomi kolanda bakomi deja na Kinshasa na yango ezali faute ya motu te bazalaki na mposa tozala ensemble mais transport ya mibale ndenge nalobaki ke nzoto ya mama mwile komata po esalaki mpasi na bato jubile salami me nzoto na ye emati te mpo na nini nakanisa nalobaka ete ezalaka liboso boyokani namonaki oyo tosalaka koko kinzembo papa abengisi lingomba abengisi famille abengisi chef coutumier ya awa na ya kuna na boma après tokepa ya l'état nde tosalaki likambo wana donc toloba soki famille na ba chef coutumier bokoko mpona kotala mabele totalaka ndenge totalaka famille ndenge totalaka lingomba na l'état ndenge atalaka bato nyonso tolekaka na nzela wana kona nasalaki yango bino avant te ya koyokana na famille yango tolekisaki ye jubile mpe toyokani na famille topesi date ya biso nyonso eske ntango tozwaka mapambo bamama kaka biso nyonso no tolakisi ke kilo wana eza ya lingomba tokende yango tokende kosala misala ntango bamama mpe bazosala misala na bango tokopekisa bango azala te mpo eza kilo ya fete bato ebele bakotaki alors ezaki makasi elobami presque partout elekaki bien bafélicitation eyaki bakonzi ya l'état presque na mokili mobimba baza koloba merci likambo oyo bosali na nkambo nani tosilisi te po toloba ke 2009 nyonso ya nani ya mama mwilo ya mama mwilo donc tokokota lisusu omoni ke le 8 juillet epesi bien te toku ya makasi ezalaki na mama mwilo esupile topesi faute epai ya motu te bozwi ekomi mpasi tocomprendre papa bobe agangi me mwaye te asengaki kala apesa emayinga tocontinue kaka donc tolobi ke mosala yango wana tozali kosala wana mibale tolongwe ya mama mwile na ya le 24 na le 25 alors lingomba ndenge eza kotambola oui ntango mosusu moto eye ntango mosusu kolemba eza koya nga nalingi te moto wana edimine moto ekontinue biso toza kolanda nde likambo oyo bango batikela biso ngai nazoyoka motema pasi soki tolongi te bongo bie bongo te pamba te tomemi kilo ya mokili mobimba soki tolongi te pasi wana ekoya pana na biso te malamu tosala nini
bana Israel na kutu place yo ba katisaki ozaki bakota na Kana bachaka elemo pe bachaka te elemo ni bachaki place bakatisaki lakisi ke tolongwe na buumbu bakatisi bien kuna bakendaki en tout cas basepelaki kosepela ndenge nini oyo mosala bango basalaki nkolo Yesu mpe aye kobotama oyo ezali ke bapapa balobi na biso bolingo mibeko na nini alors un quart bazwaki yango na ntina ya misala baza kosamela na bango me bazaki mpe makasi na misala parce que yango nde bayekolaki na wapi na Egypte biso bapapa balakisi biso ndenge ya kosala misala me pese ezali po mingi batemi mpo basala me mingi baza kodécourage bango eloko wana ezosalanga pasi osoza kodécourage moninga ale faiblesse ye misala moye mata ezali te nga nalobaka yango maintes fois ntango nyonso bapapa bayebaki ete indépendance tokozwa yango kasi ntango tozwa indépendance elembo fo ezala na kati ya nkamba président ya liboso akozwa place awa na RDC elembo ya liboso eza wapi ndako ya mokoto ke oyo akozwa bokonzi ya liboso na RDC ndako na ye yango wana oyo biso tobengaka ndako ya papa Mfuma Longo eza ya papa te eske ya papa si totongi yango totongi nano ya papa Mfuma Longo te po ye alobaki boye mutaki solekile aza na raison atonga na ngombe kinzoka ndako ekozala na nkamba ya mutaki angani oyo ya ngai ekozala kuna na weno toloba weno camprof boyoki omonaka terrain vide eza wana ndako ya papa Mfuma Longo eske tosali yango tokosala tolembi parce que ndako wana plan nango ndenge bolobaka bankoko na bankokolola bolobaka boye na bankole bankoko na bankokololo ya bankole ndako ya papa Mfuma Longo mpe ekozala ndenge wana soki baetage boni bachambre boni toyebi te mpona nini ndenge tobotami epa na ye na bonzoto na molimo ndako ekozala wana tocomprendre oyo olobaka bana bapapa donc ndako wana tokokota ezali ndako ya papa Mfuma Longo ekotongama place wana mpo todérange kamba te soki tolobiki ya papa Mfuma Mbanza ye kama tokotikala na nkamba ndenge totangi yango na Bible ntango roi Salomo atongaki ndako ya Nzambe apres ndako na ye ezalaki wapi kaka wana te ebongo mitino kaka wana te sikoyo mitino na biso ndenge papa tosisaki ndako ya Nzambe totongi ndako ya mitino soki eza na 3 niveaux parce que président ya Congo Brazzaville président ya Angola président ya RDC bon totongi tosilisi alors tokomi na niveau oyo ezali que Obama azwi place likambo oyo tozelaki pasi ya moto mwindu 4400 olongoli ba zero tikali combien oyo eleki na États-Unis président boni oyo
44e minute mundele toujours kende bien toujours zonga sima bonda kuna yeza abo komi ko lembisa nzoto soki balobi likamba nkamba kaka nkamba tomoni be tomoni te tomoni yango lelo soki asengi ke akoya awa bokolalisa yo place ezali eza te kuna kufila kuna mputu keti kuna tadi keti kuna mbwini tata nsomuli nantangiri nkumbo gatadi yawo kuna gata yawo nkumbo mputu ya bandombe na ya mina alors tolobake makambo ezali nanu mingi engai mpe nazosenga baterrain baza kopesa elingi olakisa ke président Obama États-Unis grande puissance soki aye awa esiki ya Congo Brazza kotikala ya RDC kotikala ya Angola kotikala bapays mosusu bakotikala esiki ntango ayaka ye moko bien ebele donc neti moto atongi kazaka baposhe ebele donc tozala na devoir ya mingi kendolo tozokoka te kam nyonso tozokoka te malgré opesi autant me na ntango oyo tokutani na periode papa balobaki crise papa Lukemboso ntango papa Mfumalongo bainaugure temple na 81 alobaki nini lokola tosisi ndako to alobaki nini posi nano micro parce que bango bazaki pembeni ya papa bayebi makambo mingi. Merci papa. Tango tosalaki inauguration ndako nzambe ya Nkamba akonzi ya leta bayeko représenter président de la république ala hélicoptère yaki tango bamba kei tobimi na kati ya ndako nzambe toke kuna na tribune ya kala tango tokomi kuna papa kamati micro alobi kobanda lelo to inaugure ndako oyo ya Nsilulu na déclaré bouleversement spirituel international monde mobimba ekoningana biloko nso ekote s'écrouler biso nso tokozala na niveau moko nsima nango moto mwindo abandi komata nde tokoya koganye place na biso ntango wana nde alobaka ezalaki na le 6 avril 1981 awa na Nkamba. Papa a déclaré nini? Bouleversement spirituel international. Ya monde tozosala nini bongo bie bongo te po bango balobaki bien oyo mpe eza na bible bakoluka nzambe azali wapi ebo soki tobongisi mboka te retard tozwaki yango toujours lingomba toujours ezalaki bato baza koyeba makanisi ya papa te pamba te ntango tozwaki indépendance biloko nyonso ekitaki ezalaki pembeni papa Liangende alobi bien ntango bakotuna église d'état église kimbangiste est-ce que elobamaka ntango balobi catholique yango ezongi nango ale sikoyo tokomi komona pasi biso nyonso yango fondation église kimbangiste église ya Nkamba ntango tokomi na katikati bolembo eyaki papa tuni euta likolo ekita mpe totonga na maboko pamba te tokobanda bien avec force après kolembe ye makambo ya mabe ebandi kokota makambo ya mabe ebandi kokota tozwi retard yango papa tunaka biso nyonso totonga tosimba na maboko me moto alingi koyoka Nkamba te soki olobi Nkamba kaka na 60 wana papa azwi programme
ya kobanda nkamba yango tiaka libanga le 6 avril 61 na entrée ya mausolée eza wana oyo ayaki kotia yango Mwanda Vital bongo bie bongo te parce que Kasavubu ayaka te. Alors maintenant biso babandi koloba o alingi abongisa mboka na ye totonga mpe epa na biso ye akomi kaka na mboka na ye retard ebandaka te yango papa alobaki toza na retard ya 10 ans. Est-ce que retard ya 10 ans torécupere yango tala makambo na ye ndenge eza kokende mbango tokomi na niveau ya Obama mokonzi atita Simoki Mbangu nani akotelemisa mokonzi yango akokuta wapi boyebi yango si bobosani boyebi yango kisi poni makambo ezopusana ekomi pembeni biso toza kolembisa nzoto tokosala mpe tokosala te bongo mpe eza nango te. Donc likambo ya tata Nzambe baneglijaka yango te soki alobi soki apesi tosala tozomona lokola kosakana me toza kolanda nde histoire oyo moto mwindo akosepela nango ndenge alobaki ke ntango mokili ekoningana ala biso nyonso niveau moko Papa Lukemboso. Est-ce que babele akala batongaka ndako bie basalaka nini naloba papa poza komona bamindele baza kokamata biloko bazotinda yango ezokende na poto pardon na la lune bazokende kolukaka eloko wana eza nango ya sika te tour de Babel oyo boyokaka oyo epanzaki baminoko kabola mabota ezalaki mpe kaka ndenge wana te ezalaki nango ndako te oyo ezalaki ndako batongi ebanda batie kende kuna likolo te ezalaki baengin kaka ndenge oyo baza kosala bango bamindele biso mpe basalaki ka bongo ntango bakei kuna objectif ezalaki na bango bakende luka Nzambe aza wapi comme ça soko alingi abonga mokili bamatela ye kuna bakende kotuna ye yango wana Nzambe asilikaki ale panzi akaboli mingongo yango wana bango ndenge baza komata bakende kokutana mpe kaka na likambo moko kuna oyo kopanza bango mais tour de Babel oyo biso toza kotonga ezali ya kosangisa mabota manso bazala esika moko ekozala susu ya makanisi ya mabe te kasi kozala ya makanisi moko pamba te moto akokangisa biso esika moko tata Simoki Mbangu. Donc tour de Babel oyo etongamaki oyo ekabolaki bato ezalaki ya mabe baengin kaka oyo ndenge toza komona basatelite ezokende na likolo yango wana mpe kaka oyo nani bakoko na biso basalaki ekabolaki bango abe eza nango makambo ya sika te eza makambo ya kala nde ndenge wana papa alobaki pamba te mayele ntango eleki bamoni ke mabele eza susu malamu te balobi ke tokovanda susu na se te toluka espace boyokaki mpe boyokaki te bakende ovanda na ba espace Nzambe mpe alobi na koningisa biso tozokama me ndenge nini makambo oyo ezosalama boye me Nzambe amoni ete bato oyo bakomi ndenge mosusu makanisi na bango ekomi mosika. C'est vrai biso tozosala nde likambo ya kosangisa awa tolobaki ke tata Simoki Mbangu Molimo Santo biso moko bakimangisi tolobaki yango mais papa Bobe ayebaka mwa secret moko oyo mondele alobaka mpe akomaka yango kombone nani mondele wana papa Bobe ke Simoki Mbangu aza Molimo Santo akomaki yango akomaki yango akorijaki papa Yefa papa Yefa oyo olobaki na église yango mpona nini babande koluka ye papa
bada bambula 1200 pambate bamonaki force moko ezali côté ya sud bazoloba o force oyo ndenge kolo ezalobaki ke akobotama il faut totala soka obotama wapi tokenda koneutralize ndenge balogaka mpe baneutralize kolo Yesu na Herode yango na batindaki baexplorateur ezala ba Livingstone ezala ba Stanley na mayele na bango ya nkuku oyo ya molili babandaki koluka ti baye ndenge nalobaki bazwi mindele mibale azalaki na Cameroun na Douala Grenfell na Comber balobi kaka bokenda na Nzadi Congo bakei bakute na roi ya Congo balobi tozokenda mpe bokei wapi kasi botonga ndako ya Nzambe te baleki Matadi baleki Boma baza kolanda nzela esika Stanley akendaki pamba te apesaki baindikation tala basigne oyo bakomi na lozi bakatisi bato babwaka buluka mindele tozokenda wapi olanda kaka biso ti baye kokoma awa batongi ngombe lutete na décembre 1884 siko nde babandi koluka tomoni ke ezali awa ye lombe abotami na 1000 oyo ya ngombe Matadi masano ya kobenda singa pamba te bayebaki ke abotamaki baze koluka ye banda 1200 alors ntango azobenda singa baze kokweyisa bana ya lokengo siko bana ya lokengo alobi yo kimbango ozotelemaka kaka boye okopesa biso maboko te likambo te ntango yasimbi singa abeya ndi bango nyonso na oyo ya ngombe Matadi na oyo ya lokengo na mabele wo si bango nde bazwaki ye foto oyo babelge babombaki ti na 2007 na musée ya Terville oyo balakisaki papa Simon Kimbangu ya 1900 avant 1921 bake kobomba lobi ye wana balukaki bana 1200 baye kodécouvrir na ba 1900 soko 14 soko 1915 abandi nano mosala te donc makambo ya mindele mpo na papa Simon Kimbangu bayebi moya tote ya bango Simon Kimbangu azali te bayebi papa chance na ntango wana epanzanaki te mpo bango soki balobela yango biso tokoki kozala kaka na nsima na bango pamba te soki mondele alobi likambo biso tocroire vite tolandi me malamu biso moko tobimisa yango bongo bie bongo te pamba te ntango likambo esalami bakangi ye makambo nyonso esalami aye kokufa mondele alobi abombi likambo ya Simon Kimbangu tokobimisanga yango sikoyo te tokobimisa yango soki 50 ans na ye ekoki est-ce que batikaki kobimisa yango soki 50 ans ekoki nde tokobimisa yango papa Mfumalongo asalaki makasi esi akomaki yango kasi lokola ntango ekokaki te parce que ezalaki soki balobaki yango na ntango wana bamindele wana balingi basala crise bakufi elelo biso tomoni ke bakoko bakenda batata bakei biso tozali bakoko toza na droit oyoki alors na jubilé na ye na 2005 2001 le 12 octobre yango tobimisaki yango mais tala kaka likambo na yo moko oza kokundisa yango soki toza kolanda mbongo soki nini oh non aza molimo santu te omoni sikoyo biso na biso tozali kobundisa susu lingomba kasi kokende ya papa Mfuma Mbanza lobi na ngai wana si tofete 2 fois ke ye azali nkolo Yesu ye alobi likambo ya tata botika yango te bomatisa yango est-ce que nalobelaka yango ayebisaka bino te me ye alobaki na nga tata atikala nsima te kombo na ye bomatisa yango me soki bozotia kale o te bakosi molimo mosantu te esoki mbongo esoki nini ben teke te toyoki na papa Katembo fondation mabanga ekoti me mabanga mosusu ekosala pouchere ekokoma pouchere
Suki tuti yo. Makambo mazali koya. Ezali teka tuwe kosambela tozongi tomoni nini tusali nini. Maboni na yo ndeza kobongisa makambo. Nana yebaki ke bato andengo wana lelo bakoki koya. Bayebe bayete. Koluka nini? Est-ce que yao tuzuka ya solo bia lukuta? Bakuti biso te. Yo zaki nanda wanzami te nganga. Donc to sala musala na musala nde tokolonga ngana lingi ke oyo tozali kobimisa ebota mbuma kitoko pasi ya moto mwindu asi eumeli me nkolo istango ayaki alobi ekosuka awa te kokende epai mosusu. Donc biso nde bayaki kobikisa kala kaka ndenge baza kobundisa biso toza komona pasi baza kobundisa po tobimisi likambo ya tata molimo santo ezala makambo mabele etumba place biso tokotonga bango mpe balingi kaka wana baplainte naza koyoka ngo mingi oyo tolinga kosala boye baye kodesarme baye kosala boye o pasteur bakangi ye o pasteur basali ye boye o babeti ye fimbo ya biso ça va encore oyo nkolo yesu avant likambo na ye esalaki basiècle boni 325 ans eumbelaka mais biso le 21 titango siècle ekoki 91 vitesse te parce que biso peut passer leki banana tango ya Adam et Ève banana bamoni pasi mingi ya molimo santo alobi vitesse mais faiblesse ekouta epai na biso po toza kodécourage baninga oyo balingi basala oyo baza komema sango ya kitoko oyo baza kosala ke vraiment retard ezala te na yango nga nalobaki il faut tosolola toyeba ntina likambo oyo tozali kosala mais entre-temps bitumba ezali makasi mais tokota na mipepe wana te badérangement ezali mingi papa papa Etindo papa Chinimi oza omone non ozaki na programme na ba omone ya ba proteste ayaki na janvier babengisaka biso ba omone en chef misato ya FARDC tokendaka kuna ntango babandi kotuna moko bapresente ntango nalobi omone en chef Kimbangisi ondela situki alobi Kimbangisi kwa nabandi koexplike alobi no koexplike awa te me malamu tokoinvite bino bokokende epai na biso oexplike biso nano le Kimbangisi alobi d'accord invitation wana sur base ya ngai mais sikoyo awa ekomi atindaki ba invitation de façon tokende ko bakatolike baprotestant ntango bainvitation eye badeklase ngai balobi bino bozokende kokomisa dialunga na nkolo yesu alors boza bachrétien te baefase nkombo na ngai nde batiki ngai ndenge tozoloba awa 2 semaines ekoki baza kuna
oyo batikaki oyo bamundele bie mutu mwindo bato mwindo papa nakende kuexplique omonere kimbangiste puisque namonaki lokola yibi eloko te me bango bayoki zuwa baekarte ngai est ce que simo kimbango abundaki mpona mundele bie mutu mwindo papa liangenda abundaki bamindele bie bato mwindo oyo tozosala mpona bamindele bie bato mwindo kasi ata basali na bango ata bango bakete me sikoyo ekozala tolo na bango bakoya bongo bie bongo te esalama merci esalama te biso toyebi keka bakoya awa na yango nalobi mingi nazosimba bino ntango molai mosusu c'est le moment pamba te vitesse surtout za nango papa alobaka yango vitesse bi alobaka te alobaki nini biso nyonso toyebi yango fumbolange papa na 89 tozalaki wana nkamba ntango tozongaki lisusu awa tosali 3 mois na 1990 avant yake na poto oyo bapanzalaki sango nde ake kokufa na kozonga na ye alobaki vitesse tokomi nango pour le moment ezali lokwa bato na biso elongoli encre na port tokoti na kati na la mer tosi tokamati vitesse de croisière ya 800 000 km par heure toza okende nango ndenge tozokende na vitesse wana soko tokutana mwa babato mike atuni ngai mwa babato mike na biso tozokende vitesse ndenge wana ekosala nini abi nyonso il faut ekweya donc yalbi bato wana bakomonana lisusu te yango wana alobi na vitesse tozokende nango na kati ya bato il faut simba makasi soki omeki kokweya yo mutu oza na kati ya bato c'est fini babota mutu mosusu yo su te moyen orécupéré eza te donc tozokende na vitesse moko ya 800 000 km par heure bato na biso ozokende mbangu mpenza donc babato nyonso mike fo basala nani fo basala naufrage ndenge wana alobaki abosanaki likambo mpe moko papa lero tuni ya makambo ya Tour de Babel likambo moko alobaki alobi bamindele boza komona bazotinda babiloko wana ezokende ntango tata koningisa mokili biloko nyonso bazotondisa mpona likolo nyonso ekosopana na mabele kasi oyo babenge guerre ya nini des étoiles guerre des étoiles est ce que tomoni yango déjà nanu te yango wana etikalaki papa naposanaki elakisi ke makambo mingi si tomoni me mosusu nanu tomoni te eza koya pamba te bato baza kocomprendre te nini liboso ezalaki afrique kuna bitumba me soki olandi radio télévision ya lelo europe bagrève baaccident makambo ebele mboka eza propre ndenge wana mabanga yango baza kozwela yango wapi oyo baza kobambaka bato na banzete baza kozwela yango wapi parce que kuna salite ezalaka te babamvwende na poto mpe salite ezalaka banzete mabanga banini papa banzete ezali mabanga mpe ezali nyonso oyo ezali awa kuna mpe ezali papa matiti mpe ezali po tomonaka bakombolaka ntango nyonso prince na prince propre tout ça bapoubele banini papa ezali bon yeni anje surtout na ntango oyo elanga nzinzi ya kosakana te papa bon ya mingi bapese mpese mpe ezali nyonso ezali na miseleke te ezali apart mayanje me oyo etikali papa ezali apart mayanje oyo etikali ezali papa bon
tompila mosuku tutuna lo te ndenge kaka to bandelaki tozala juste mokili ningani mayele bato mayele kosala nini tango tokomi juste allez mutu mwinda kosala nini bandi komata kasi tokozongisa mabe na mabe te bongo be bongo te na yo mutu osambelaka kokoka me bamosusu pasi wana ekoyi après to récupérer nano bango basouffrir nano pamba te Isaac alobi na Esau likambo te salela leki mikolo ekoya leki akosala nini bongo be bongo te wana papa nsumba kozala lolendo wana sa mpona nini oponi ye kaka oyo korepase bilamba belge oyo kolamba belge ekolo nini flamand mpasi bambonisa ngai papa ya kosakana te donc bato wana bakozala baboyi ya ndako na ngai pamba te ye papa mfuma longa ayebisaki biso na makambo zo koluba o ntango soki ekoki bakoya kosimba bino na bakazaka papa nkilule bokani ne ndako tosala misala nzambe soki apesi programme na ye malamu tosalela yango mpo tozwa retard te tozali kotonga yerusalemi toyokani nasilisi la kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen maloba masantu maye mauti epe na mokonzi ya bule kado monene tokosenga papa opesa biso garantie spirituelle ndenge ezalaka alliance ndenge bapesi yo awa mpo na mariage bapete oyo enzulukaka te tozala baenzulukaka na ntina ya mongulu monene katikati na biso opesi biso sango ndenge nini mama tokoexhume ye tika pe touta tolongwa libela na libulu wana oyebisi biso makambo papa diangenda alobaki ke mokili ekoningana me mbula elekaki yo moko moto okendaki na kungu esika toutaki na libulu wana okendaki mpo na kolongola biso na libulu okenda ngungu akimbanda alobi esili bokoyeba siko makambo ekoleka na mokili meme semaine crise mondiale yango esali lelo ba G8 bazali na Italie balobi solution pour crise sila baza komona te meme mutatu kembeso alobi pona chaleur wana etoboli ba parapluie alobi peut-être na 2050 donc tokufa kaka nyonso ezali na maboko na yo ne eloko tuza kolepe na yo pesa biso bwanya ndenge mama kolongwa libulu banda jubile to longwa penza libulu ya moyini satana pamba te avandi otiki pe mingi na famille na politique na lingomba esika bana nao bazali papa
okomona volonté yango yango na ndenge Mobutu alobaka ete biso tozali ba Congolais ba koko omona wapi na village moko chef oyo azali na pouvoir na chef ya opposition mokonzi alobi salongo o chef ya opposition na suka mboka alobi kokata matiti te abi wana ezali biso te ndenge pe ozali komona yo moko meme esika yo ozali biso tokomesala ba atterrissage meme na toitira ndaka Nzambe esika tobombaka ba avion kona na weno est-ce que moya kozikisa ngo zeta papa parce que biso toyawa ba avion totika kona papa Fumalongo ayawa gangi nazali koyeba botiki ba avion mais 5 mois mobimba moko kaka kaka tubelaki yango na papa problème ezali ozoko tuna biso est-ce que ba avion totiki so tolingi otika te zikisa kango te papa po bana no babika parce que ndenge yo moko lobaki moto lobaki na biso babebisi meme bana mike nyonso bapesi kindoki po ete biso banganga Nzambe tozwa esika ekotia liloba na yo te po toloba ete tata Simon Kimbangu aza Molimo Santo yo moko omonaki yo moko nde oyebisi biso solution ekoyaka epe na yo moko biso tozali na biso bampofu papa yango wana pesa biso garanti wana lokuta ndenge olobi elongo ekomi moyen te portable moyen te papa portable oyo moyen te papa arikuta omona passe wa portable so aux 8000 communication 999 lokuta na lokuta po ete bana na yo ya bilembo bazali kosala bisika na sika bato ya mabe bayebi tunaloba na papa boyo asilikila pamba te soko siliki korepare ezalaka lisusu pasi réparation esalemaka pasi ndenge tata spécial moloba okombonana tata Chamboui papa bakoseli ye na camarade na ye papa oyebi tata Chamboui asali boye papa asiriki tango asiriki papa Chamboui ayebaki te tango awesa papa Chamboui alobi yango wana makambo na ngai ebebi akepe na papa lobi tala papa Chamboui akoye na mabe ndenge lobi ezalaki ndenge wana bon on va réparer mais aussi osiriki pamba te tango osiriki moto wana ezala bakosaki ya solo mpe lokuta si abebi yango wana papa salisa biso mpo na communication spirituelle nganga Nzambe ezali portable te asambeli oyokani na ye esika azali mais sikoyo ekomi portable baunité c'est-à-dire seltel biso nde to mbongo mpo ya lokuta papa pesa biso garanti po ete bamindele na mayele na bango bamayele po ete eloko ya talo ekoya heureusement na mikolo oyo papa na bambula oyo na ekeke oyo Molimo Santo azali libela boza kolandana soki ezalaka ntango ya Israel ke periode etikali vide mbe tozali wapi kolela na biso epe na yo esika banganga na Nzambe na nyonso tozali aleli epe na yo meme azali na zamba wapi oyokela ye na tina etumba oyo ya molimo papa bitumba ya molimo eleki makasi ke soko tomoni okomoye kutu ifo mibwaka na mai tosengi garanti mama kolongwa na mabele tolongwa libela tolingi ke jubile ezwa succès eza lisusu ndenge lekaki te me ezwa succès yo moko yebi ndenge ni toza koloba boyokani ya solo ezala ndenge ezalaki na papa Nkulutu moto amonaki pasi papa Fuma Mbanza moto amonaki pasi meshe spirituel diangenda kuntima bayokani donc bakosala eloko moko te makambo wana etali leki nyonso wana ezali différence entre bato ya Nzambe na bana ya Nzambe papa obondelaki na ngongo ya Kimbanda mokili eningani eloko nini ezangi po obondela biso bana na yo tobikisama po tosalisa yo na mokumba monene oyo manso mazana na maboko na yo papa garanti toye kosenga tango mama kobima tobima libela tozonga lisusu na libulo ya masumu wana te soko biso mosusu tosigné contrat totikala kasi bana na yo ya bilembo bakosama te papa ozali nzoto ozali molimo ata telefone ye esilaka nano mwa moke papa tuna nano pamba te tozala mayele mabe biso nyonso ozali awa soko nalingi tata deteleka mini te nayebi ndenge na kosala
so nalingi tata makanishi te nayebi ndenge na koloba na koziloka na position tant mosusu distrait papa omoni bobe soko lobi na bebi omoni papa likambo ezali mayele wana yo kaka nde oyebi okokombola ndenge nini esika tobombaka batelefone na weno papa tinda bulldozer epanza nano wana totala soko tokosuka ndenge nini nzambe wa biso tomipesi mpe na yo moko oyebi ndenge nokosukisa programe ano na mokili pamba te epesamelaki yo mosusu azali te ndenge Ajax alobaka point tika totonda maloba oyo papa Molimo Santo alobi na biso po ete tokoka kobikisama tokokisa programe ya bosanto biso mpe tozala basanto po ete mokolo wana tokokota na nkembo ya Yelusalemi ya sika oyo ebongisama oyo papa Mfumalongo lobaka ete banda ba Abraham ti siko bakoti nano te baza kozela biso tozo kobeta match po ete oyo akolonga akota biso banso papa tolingi kokota sunga biso na kombi ya tata mwana pe Molimo Santo na kombi ya tata mwana pe Molimo Santo si likambo yango wakimbanda yo mutolo oyebi yango bien pamba te bokendaka voyage mibale na papa Mfumalo ya mis deux fois ya alobaki nini troisième fois nga naza kolanda kaka sika tata akendaki foti nanga tournée toza kosala mabele oyo tournée ya nkamba ya Yelusalemi na 63 tano nazaki secrétaire provincial na Bukavu na yaki awa tosali 6 mois tosali tournée kikongo naza koyoka te moto azaki interprète ebende pauvre ebende akenda ti après abandi koyoka na deuxième voyage tosali pamba te bachef de village nde baza kobenga papa balobi bamboka moyen ezali te oke koluka mbisi okozwa te okenda na zamba okozwa te bana basi bakobala te oyebi kati meme bandonge batermite eza te alo bazotia signe ya croix onyati po ete po ozokoloba ete nakosalela nakozongela lisusu te soko nazongi nakufa yango na tomonaki bato mingi okomona papa c'est vrai na lingi yatakasi bakendaka na zamba bazokele koteki pamba te banyama nyonso ya zamba bazali na chambre na ngai akefungola porte omoni bamboloko bazobima na moi mosusu alobi bambisi nyonso ya mai ngai moto alingaka ngai moko nalia ake na se ya mbeto batata sani ya pamba mwa mbiso ezali wana ndoko rassemble bambisi nyonso ya ebale mwa ozwa eza te olingi osalelanga kaka ndenge wana papa alobi nasali premier voyage deuxième mais oyo ya misato ntango na kosala mokili koningana donc l'année passée papa Diangenda azwi biso toke na kungu ya Kimbanda aningisi mokili crise mondiale yo ya telemi aho nakombi ya tata mwana pe Molimo Santo amen bino moko bato bosalaka likambo wana bonga nazalaki na ntango wana no beto nthambi ka ntongo nalandi ibune yatikazanga evwandako na yango merci mingi tosala makasi merci papa Bobe ntango likambo na ye ekokita na malembe te ekoyela ndenge nini makasi ata sikoyo olobi eloko moko te bato bakotosa na bango te ekosalama soki ye akitisi ntango wana pamba te bapapa mvoyendi pele bawonsulukala kumputuketi mumalu lukuizela malumu kenaka tusaeka msukwa mputuketi mumalu
kasi nzambe akosalisa bino kaka akofungola nzela oyo bino bokozongela bokendaki kaka koyekola mpo boya kobongisa awa kuna babandi kopengana bango bashomere bakomi mingi misala ezomona lisusu te mbongo mpe ezokende lokola pushere biso tozozela oyo ya mbanza ngungu oyebi yango babimisaki wapi monaki yango bato mpe baza nango babombaka yango bazali ya nini iye aza na chambre nini wana aza kuna chambre numero 2 azoya na kombo na tata na mwana pe elimo santo papa na mikolo yo ngai namoni likambo ya monene yo osali mwana mwasi kombo na ye Sergine azali musulmane. Un jour avandi na ndako na bango na chambre na ye aza kotala ndako mobimbe komi kopela lokola moto mais aza kozika te bongo boye ndenge nini papa atala kaka elombe oyo liputa mpo ezali kaka yo babandi kotalana atuni ye eske yo oyebi ngai mwana mwasi alobi nayebi yo te alobi ngai oyo simoki mbango yo nakutaki yo na Israel ozalaki mumbu batekaki yo kuna napesaka yo $20 na ngai tango napesi yo $20 metro ya sumba yo abotuli yo yango tango abotuli yo $20 nazalaki pembeni na ngai na Benansilo arekiperaki $20 wana na maboko ya patro asumba kayo kuna na Israel mwana zo comprendre te makamba za koyebisa ye eske yo lokolo ovandi awa bayebisa yo ke obotama na mbongo na loboko te yo obotama na mbongo penza na maboko sika wazila na talisa yo yali boso ndako yo vandi awa oyo tata na yote ndako yo vandi oyo mama na yote nazali kozonga nano na nkamba po nazali na 50 ans ya mwasi na ngai soki esili nazongeli yo awa papa tango esali bongo abimisaki mbongo na ye azwi 20 000 en francs congolais apesi ye ayi kozwa mbongo ya libende eza na elongi ya ye tata Kimbangu menali dusu na kati tango apesi yango na biye ya mokanda mbongo na papa ngai pe na yebi yango te apesi ye yango tango apesi yango alobi me oza koyoka nzala te papa naza koyoka nzala yo kaka wana tata Simo Kimbangu afunguli sake abimisi mbisi oyo pe bino bolingaka kolia sol bati sol na mesa tata Kimbangu abimisi makemba ya kotela batokisa na matiti na yango ye moko alongoli matiti babandi kolia tango baza kolia ayebisi tokende na to vérifier okende deja kotala sanza ite papa tokende asutuka papa akomi kotambola ondire na pigeon bakomi pe na sanza kolongo na sanza il faut tokende kotala prison na batungisaki ngai kuna na mbanza ngungu bahina mbanza ngungu sikawa papa lokola tovandi awa batalisaki ye foto oyo tala malamu mwana mobali oyo yende mutu akoteya yo likambo na ngai me mwana mobali oyo azali mwana na ngai penza zwa papier na pesa yo numero apesi ye numero ya telefone ye ayebisi ngai ke na semaine meme 3 fois baza kokutana na tata Kimbangu kovanda pe kolia pe kosolola alors
tangu alaki yeke na kena nkamba na mululu monene ezali kuna na kozongela yo yambalo tangu azongi nde ayebisiye polele kenda kwa wa ovandi awa yo tangu zali bebe na Togo bayiba kiyo na maternité tangu bayibi yo kuna na Togo lelo zali awa ngana kulinga te kontine kuzala mombo simba papier na pesa yo véritable tata na yo na mama bakufa tata na yo azali ki mombala me bande kunene na kisasa azali mama na yo azali kote ya bambeko awa na bakongo me sika wa simba papier na pesa yo véritable famille na yo bisika bazali okoyebisa ke kombo ya mama na yo songolo kombo ya tata na yo songolo bakufa ya lobi me kasi ngai donc na kosepela na mokilite tata nanu na mona te mama pe nanu na mona te ayebisi itikali mokete bazozonga boko yambana papa lisolo eza molai soki na kozwa konzo ke nakoma pene na yo manso na yakoloba me mbongo na yo emonani mbongo oyo ya yo eza na elongi na yo papa emonani comme pour dire que mbongo kasi bandile makambo te donc papa kuna déjà ngonga nyonso za ko téléphone okomisi pasi na ngai na papa est-ce que okomisi pasi na ngai na papa papa azuye tokende kotala prison na ngai na mbanza ngongo bakomi me alekisiri yena nzoka ndi grotte moko ezalaka kuna papa alobi na ye tokota mwana mwasi kombo na Serge na lobi papa mina kokota ndenge nini nazoyoka ba lion baza kolela kuna ezali kaka boloko te banda premier poste na nkamba tiawa za boloko me ba lion baza kolela wana te batu na boloko bango banso bana papa atalisa ki photo ya mwana mobali wana tangu a telefone ke mwana mobali wana ye mutu akoteya ye likambo ya tata Kimbangu malamu nzoka nde mwana mobali wana za musika papa me mwana na yo na lingomba tangu a telefone ye kombo ya mobali wana Serge ye Sergine mendo yi ndenge nini milikambo nini ngai naza kuyamba tata Kimbangu pasi kaka moko soki ya simbi ngai nazo sentir que papa simbi ngai papa Kimbangu me ngai pe soki na luki na semba ye eloko zoleka dans le vide mais tango na yiko vérifier que ya solo papa dengenda pa yebisa kibiso ke na Israeli likambo oyo esalamaka kuna seko mwana wana amonani aza kolela yo papa tiyako ya donc na mukuse papa ifana yako komisera yo profondeur nyonso likambo ndeba ndekubazo sino to sepeli mbongo na yo papa emonani bukunzi na kwa kabisto za kuzila na kombo na tata mwana peli musantu amen. Lema sokolengi uvanda lelo yodikambo ya mbongo ibimi ngaipena bimesa yo kene mariage oyo sala na kindu nandako nangai na 1961 sokolengi papa pardon d'accord bana yo bamoni pas bayali kolanda yo Rome États-Unis mekile mosusu babotori yo bana yo pona mbongo bali kupesa mbongo na mokoto yango wana mepende ya soso na mbongo bali kufuta na letatu baiko tungisa yo ngai papa ekozala ngai pasi oyali vama na kindu tango yaki na keyo kozwa yo na ndako ya passager toyetie na ndako na ngai tokolo te tovandi banda 8h10 minui kandoro tate auti kufa sekao
representant na yo kapode yaria wa auti kukunda ye tozalaki bato bayaki ebele na ndako na ngai moye bakota eyali te basoda bayalaki charisme yo yalaki na yango wana papa de yangeleraki na yango oyo mpe yo ozali na yango ti lelo soki onyati esika moko mitema ya bato ndungu bakouta kimbaseke na makolo ifo bamona yo incroyable nani na mokili papa liloba kaka bana bayo balaka puto bayekole ya mateka mapra ya bien bafuta bavio ya shere bayawa yo moko moni na kindo sans tourner autour du pot elekaki boni papa tovandi ngai na bible yo yari koloba befungola place esi anafungoli nyonso tata oyo naliputa oyo veste te nalipa tata oyo ayebi bible nyonso na moto ndeni ekomi 13 basoda otuni ngai basoda oyo bakomela ta kafe te papa piaka na yalaki na yango mokolo wana somo kabe ebele ya bato oyo kafe yango nakomesa bango ndeni papa olobi na ngai pesa papier na bik tosala commande papa ngai naluka pebe tika otiopele maboko boye papier bimi na pike lokola yo moko nde mosusu ngai oyebi na yalaka steno-dactylo de force 5 méthode yare kokoma na papier wana na tala moye na yeba eyerte okomi okunji papier wana upasori upesi ngai pesa mama atia na moto mama oyo naraka na ye oyebi desordre naraki na yango ya bamama pardon papa imbia olobi te kupesa mama te yo moko tia na moto na keiko na moto iko pela mama afando pelo pia kaelo kwa kulamba yente batundako batuni tata selo represente ya manyema bayo bautiko bayo pinta kunangai ya fort d'avance monene ngazungi na vandi yo à droite ngai à gauche upandi continue côté ya utunungai me commande ukenda côté ya réponse yite papa commande ndene pe papier okenda côté ya na poste réponse ici poste na yo moto bisange papa ngame réponse ici tala na makulu na yo papa natal na makulu di boke ya mbomu ya kasa biye ya sika kabebra natia gibra pabiabe kurubate mpongo na kapula na basoda na ngai moko bakienda komela kafe na kabuli nete nombre ya basoda nombre ya mbongo na ngai ataboko te etikala tabia moko te nombre juste
ya basoda makamali mingi papa conférence internationale bakata kingai makam mingi osalaki na kintu na ndako na ngai yali kubomba na isute papa bana yo baboni pasi kantolo tukanga makina ye kopetama akufi ajuye lokote kubomba na isute papa uyali na mbongo sokolingile lokaka tobongwa na mindele basala biso anekle dai ekosala mame oyo yali kusungulisa biso oyali tata oyali komeka biso po mabe na biso eleki mingi moke oyo limbisanga o musu na mbumbi mokolo mususu na kolo pe manyema papa kanisa manyema na tango ya laki papa di angenda ukine fwa ole alibanda mitango sero malum balijon asalaki mariage ole yaki na bisho wana kisolokel libanda wikutada mbangumba wiko sepela kubosana STT na profiter occasion simba metema bambuta oyo bali na gouvernement baautorité baya utindaki ngai putu yo kaka papa na yalaki moto nakendeka vesesiela zedas tango kaka bapesi nakei nakewabe okuta baelektio ya Obama nayebisaki otango nayi makambo esoko public mokili mobimba yali nayo oyali moto te oyi njambi po oyo yali kosala royaume de Dieu biso moko nde soko toyokeli yo kulanda kukanga miboko bolingo misala interesoro bakosala biso moke papa limbisangai tango pasteur communale ndumi atuyense kambo yambo na yera kiyo mususi ya mabende uya mwana ya mbantaka makire yare kubimaye mama na yatal na makirta wana tambungu ya bibende na kende kula kisayo na ruozi tango tuare yukona dogo papa okolimbi sanga itu yari na limbu telefona bomba basekre me esrengo ete kingai yo kira bana yo maua na pasi yo tuiru na yango na kirenzo yu tango iso matete totongi kris kotonga tebre yo kaka obere kris usala kapoko moisa mukili ete yo nzambi o bango boke kusala te yo oke kusala nde yango anandenge osekwesa kibaitalie bale ya kibango misu nyama ekipa na fei bibembe 13 mwaniso eke lenga kipaboma na este ekoti partout yoka musute papa na sukise na ku misat tata mwana Homme saint. Amen. Amen. Merci beaucoup. Kamutata nsumba linga kayangwana po adame. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Tata bisobana na yo. Tenge tosali la katango nyonso.
ntango tokoyaka na Yerusalemi ezali ntango tosalaka misala ntango apesi yango na biye ya mokanda mbongo na papa ngai mpe nayebi yango te apesi ye yango ntango apesi yango alobi me oza koyoka nzala te papa naza koyoka nzala yo kaka wana tata Simon Kimbangu afungoli sak abimisi mbisi oyo mpe bino bolingaka kolia sol bati sol na mesa tata Kimbangu abimisi makemba ya kotela batokisa na matiti na yango ye moko alongoli matiti babandi kolia tango baza kolia ayebisi tokende nani to vérifier okende deja kotala sanza ite papa tokende asutuka papa akomi kotambola ondire na pigeon bakomi pe na sanza kolongo na sanza il faut tokende kotala prison na batungisaki ngai kuna na Mbanza Ngungu bayi na Mbanza Ngungu sikawa papa lokola tovandi awa batalisaki ye foto oyo tala malamu mwana mobali oyo yende mutu akoteya yo likambo na ngai me mwana mobali oyo azali mwana na ngai penza zwa papier na pesa yo numero apesi numero ya telefone ye ayebisi ngai ke na semaine meme 3 fois baza kokutana na tata Kimbangu kovanda pe kolia pe kosolola alors tango alaki yeke na kena nkamba na mululu monene ezali kuna na kozongela yo yambalo tango azongi nde ayebisi ye polele ke ndako awa ovandi awa yo tango zali bebe na Togo bayibaki yo na maternité tango bayibi yo kuna na Togo lelo zali awa ngai na kulinga te continue kozala mombo simba papier na pesa yo véritable tata na yo na mama bakufa tata na yo azalaki mobala me bandeko na ye na kisasa azali mama na yo azali kote ya bambeko awa na bakongo me sika wa simba papier na pesa yo véritable famille na yo bisika bazali okoyebisa ke kombo ya mama na yo Songolo kombo ya tata na yo Songolo bakufa ya lobi me kasi ngai donc na kosepela na mokili te tata nanu namona te mama pe nanu namona te ayebisi itikali mokete bazozonga bokoyambana papa lisolo eza molai soki nakozwa konzo ke nakoma pene na yo manso na ya koloba me mbongo na yo emonani mbongo oyo ya yo eza na elongi na yo papa emonani comme pour dire que mbongo kasi ebandile makambo te donc papa kuna deja ngonga nyonso aza ko telefone okomisi pasi na ngai na papa est-ce que okomisi pasi na ngai na papa papa azuye tokende kotala prison na ngai na Mbanza Ngungu bakomi me alekisiri ye nanu nzoka ndi grotte moko ezalaka kuna papa alobi na ye tokota mwana mwasi kombo na Serge na lobi papa mina kokota ndenge nini nazoyoka ba lion baza kolela kuna ezali kaka boloko te banda premier poste na nkamba tiawa za boloko me ba lion baza kolela wana te batu na boloko bango banso bana papa atalisaki ye foto ya mwana mobali wana tango a telefone ke mwana mobali wana ye mutu akoteya ye likambo ya tata Kimbangu malamu nzoka nde mwana mobali wana za musika papa me mwana na yo na lingomba tango a telefone ye kombo ya mobali wana Serge ye Sergine mendo yi ndenge nini me likambo nini ngai naza koyambaka tata Kimbangu pasi kaka moko soki ya simbi ngai nazo sentir que papa simbi ngai papa Kimbangu me ngai pe soki na luki na semba ye eloko ezoleka dans le vide mais tango na yiko vérifier que ya solo papa dengenda pa yebisaki biso ke na Israeli likambo oyo esalamaka kuna seko mwana wana amonani aza kolela yo papa tiyako ya donc na mukuse papa ifona yako komisera yo profondeur nyonso likambo ndeba ndekubazo sino to sepele mbongo na yo papa emonani bukunzi na kwa bisto za kuzila na kombo na tata mwana pele musantu amen. lema so
lengi uvanda lelo yodikambo ya mbongo ibimi ngaipena bimesa Yo, kene mariage. oyo sala na kindu nandako nangai na 1961 soko lengi papa pardon dodoko bana yo bamoni pas bayali kolanda yo Rome États-Unis mekile mosusu babotori yo bana yo pona mbongo bali kupesa mbongo na mokoto yango wana mepende ya soso na mbongo bali kufuta na leta to bali kutungisa yo ngai papa ekozala ngai pasi oyali vama na kindu tango yaki na keyo kozwa yo na ndako ya passager toyetie na ndako na ngai tokolo te tovandi banda 8h minui kandoro tate auti ukufa sekao representant na yo kapode yali awa auti kukunda ye tozalaki bato bayaki ebele na ndako na ngai mwaye bakota eyali te basoda bayalaki karisme yo yalaki na yango yango wana papa de yangeleraki na yango yango oyo mpe yo ozali na yango ti lelo soki onyati esika moko mitema ya bato ndungu bakouta kimbaseke na makolo ifo bamona yo incroyable nani na mokili papa liloba kaka bana bayo balaka puto bayekole ya mateka mapra ya bien bafuta bavio ya sere bayawa yo moko moni na kindo sans tourner autour du pot et les cas qui boni papa tovandi ngai na bible yo yari koloba befungola place sia na fungo de nyos tata oyo na liputa oyo veste te na liputa tata oyo ayebi bible nyonso na moto ndeni ekumi 13 basoda otuni ngai basoda oyo bakomela taka fete papa piaka na yalaki na yango mokolo wana somo kabe ebele ya bato oyo kafe yango nakomesa bango ndeni papa olobi na ngai pesa papier na bik tosala commande papa ngai naluka pebe tika oti opele maboko boye papier bimi na pike lokola yo moko nde mosusu ngai oyebi na yalaka steno dactylo de fausse 5 méthode yare kokoma na papier wana na tala moye na yeba eyerte okomi okunje pardon okunje papier wana upasori upesingai pesa mama atia na moto mama unaraga na ye uyebi desordre na rakina mu ya mama pardon papa limbia oluwabi te kupesa mama te yo moko
kutia na moto na keiko na moto iko pela mama afando pelo pia kaelo kwa kulamba yente batundaku batuni tatasero represente ya Maniema bayo bautiko bayo pinta kunangai ya for d'avance monene ngazungi na vandi yo à droite ngai à gauche upande continue koteya utunungai me commande ukenda ikoteya repose yite papa commande ndene pe papio kenda ikoteya na poste repose yeye poste na yo moto bisangai papa ngame repose yeye tada na ba corona yo papa natal na makuru di boke ya mbomu ya kasa biye ya sika kabeba natia kibra pabiabe kurubate mpongo na kapura na basoda na ngai moko bakienda komela kafe na kabuli nete nombre ya basoda nombre ya mbongo na ngai atabokote etikala tabia mokote nombre juste ya basoda makamali mingi papa conférence internationale bakata kingai makam mingi osalaki na kintu na ndako na ngai yari kubomba na isute papa bana yo baboni pasi kantolo tukanga makina ye kopetama akufi ajuye lokote kubomba na isute papa uyali na mbongo sokolingile lokaka tobongwa na mindele basala biso anekle zai ekosale mame oyo yari kusungulisa biso oyari tata oyari komeka biso po mabe na biso eleki mingi moke yo limbisanga o musu na mbumbi mokolo mususu na kolo pe Maniema papa kanisa Maniema na tango ya laki papa di angenda ukine fwa ole alibanda metango sero malum barijon asalaki mariage ole yaki na mission wana kisolokel di bada wikutada mbangumba wiko sepela kobosana STT na profiter occasion simba metema bambuta ubali na gouvernement autorité baya utinda kinga iputu yoka kapapa na ya laki moto na kende grave sezila zetas tango kaga bapesi na kei na kiwabe ukuta ba election ya Obama na yebisaki otamu na yi makambo esoko public mukile mobemba yerna yo oyari moto ten oyinjambi po yo yari kosaru ayo de Dieu biso moko nde sokoto yo kedi yo kulanda kukanga miboko bolingo misala M'intéressera bakosala biso moke papa limbisangai tango pasteur communale ndumi apiense kambo yambo na yera kiyo mususi ya mabende uya mwanda yambantaka makire yare kubimaye mama na yatal na makirta wana tambungu ya bibende
nakende kulakisa yo na luozi tango tuare yukona dogo papa ukulimbisa ngaito yari na limbu telefona bomba basekre me esengo ite kingai yo kira bana yo maua na pasi yo tuilu na yangu na krizo yu tango iso matete totongi krizo kotonga te breu kaka obere Chris usala kapoko moisa mukiri ete yo nzambi o bango boke kusala te yo oke kusala nte yangu anandenge osekwesa kibaitalie bade ya kibango misu nyama kipai na pai bibembe 13 mwani so eke lenga kipaboma na este ekoti patu yoka musute papa na sukise na ku misat tata mwana Homme saint. Amen. Amen. Merci beaucoup. Kamutata nsumba linga kayangwana po adame. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Tata bisobana na yo. Tenge tosalelaka ntango nyonso. Ntango tokoyaka na Yelusalemi ezali ntango tosalaka misala